So fallait azala na bato te, fallait asala bato te. Bato to azala na bango bato ya Kofi. Koko di la so pire petit à Jordan Kousa. Moutaye ne quartier la te fallait ayo kuta Koko di la so déjà bazala na Jordan Kousa. Koko di la so ba pesa na kambote na Kofi déjà. Et la histoire vraie. Bon toutes les fois so bato na ba yuma. Ba ici. Na na ta autant ba comme na bango te po ba impact te net boy ba se pel fort. Tane ba beta maboko. Po to temps comme na bango. Betela ma solo faire. Mandouli. Héritier moi yebi ka beti conseil à justification. A beti azo se plaindre. Nanani. Mais ils sont beta conseil roté au moni o yemba o batu ba yeli ko yemba nde. O bandi ko se justifier pa na biso ngai na mwana mabele salini. Toko Nantes. Et Toko. Batu ba yeta. Au centre au mutu abeti concert 40 personnes. Wana matanga, wana 40 jours ya Mimi Chikeva. Donc en réalité, ça là qui pena 40 jours ya Mimi Chikeva. Et puis 40 jours vous assistez. Oh bah ça qui na nanti yango wana. Vous comprenez? Bon maintenant so anu. Nazo so anayo. Fali oyo to yebaki keno bakotanga faire ba yekotanga fali en tout cas fali akatani naye. Leka TV balobi chaîne Nabiso ya Sika ya 2024 loko Sika kosa Leka TV nde makamba en direct de Paris, je le confirme. Émission Nabiso ya Sika kosa Leka TV, vous aurez toutes les informations, toutes les actualités. Il y a artistes nyonso, il y a domaine confondu, théâtre, musique, sculpture, décoration nyonso les je vous confirme déjà que moi je me suis abonné. Abonnez-vous massivement, les amis de Floridor. Check. Yes. Ici c'est Horizon Solo, Mélodie à Congo, Misapi Soin. C'est mon livre vraiment beau, programme. Il y a solo. Faut s'abonner massivement à cause de Leka TV. Ah bah pour ça. Ah mais la réalité dans la cao, ma solo les cacao. L'information vraiment est vraie, la source. Beaucoup d'entraîneurs qui aiment Mapuya, il y a Mabine Victor, il y a très à l'aise. Comprends? Pour ça Leka TV. S'abonnez-vous massivement dans la Horizon Solo déjà hier. Et bon, aux années. Merci beaucoup d'être branchés, scotchés sur votre chaîne. Merci pour cette opportunité, occasion. Vous êtes tellement nombreuses entrées de nous suivre depuis partout. Merci beaucoup. Vous allez Bélé Bongo et ça la biso vrai bien. Merci à Mars Lebeau depuis Cabinda. Je te salue. Merci beaucoup. Maman Laurentine Lola, maman la joie. Sunda, je te salue. Merci beaucoup. Moi, d'être mes femmes d'affaires. Boza et Bélo, Botal Rabiso, Botlandaramena Biso. Plaisir et à partager. Doudou Makoso, je te salue. Et Doudou May aussi, je te salue. Je sais que Bogard de la presse, Moukantombolo, moi, Maïna. Comment ça passe? So, comment ça va? Ni on aimera aussi ça. Ana méchant ma bête concernant concert, il y a. Faire rigolo en Angola, to so ba beti musée, ba ba bata bambanga. Est-ce que Boga peut bouza sengi pardon? Boga peut sera za ba beta. Musique et changé. On va parler avec Boga de la Prince Moukantombolo mais quand même ko expliquer biso pa bien un méchant danger. Kuna blanda mosara beta diamant héritier sali ou asala ki awanga la ngote. Moukantombolo Boga de la Prince, mobala pembe. Boni. Merci Basel, ouais calme, nzamazo songa. Ouais. Toi toujours na masasa donc match qui te repelle. Boga de la Prince. Ah, balele fort les 32 torata qui concert babi fallait beta mara wana après qu'on raté à poto yesu ya Angola. Bon moni ngonga en fait mutuna mutu bien den toza boye le côté en attendant toza pressé mais toza prêt puisque toza une équipe nationale, la seule équipe nationale ya fait rigola. Mais mutu monana qui déjà joue en haut. Mutu amona ki adversaire de taille nae. Donc oh ya biso adversaire de taille wazaki na Nantes na bitoko kuna beti pia kamoko do batu baye na bangote et puis conseil yo kanate ngana monika batu ba chroniqueuse na yende batu ba bunde yo kani Karine Pandora bata TikTok ba konji na Lorette Compressor neto yo ki ba bunda ki na concert mais concert ya l'artiste yo kanite mo tout nanga oh ba bundela ki wa pe biteke ya beta ezaki na bitoko Nantes et Toko batu bayeta au centre au mutu abeti concert 40 personnes wana matanga wana 40 jours ya Mimi Chikeva. Donc en réalité ça là qui pena 40 jours ya Mimi Chikeva. Et puis 40 jours vous assistez oh bah ça qui na nanti yango wana vous comprenez bon maintenant so anu
nazoswana na yo fali oyo toyebaki ke no bakotanga fere baye kotanga fali en tout cas fali akatani na ye c'est batanga yusu fere faye ska fere mutu ameka kutu te mutu kutu ameka kutu te ye mo fali kutu ayebi yango ye mo fali place azali ayebi yango aya asalaka basale de gymnastique awa bato bayaka kosalaka bamuscle makambo musique akoka su te fali ye moko ayebi ke na moment oyo aza kolala aza te babe azofula baninga osa balève afula bapetit afula bapetit neti nini kokodila so mokolo na ye ya mosika na age o mokiana mokolo na ye ko kokodila so aza master ya Jordan Kusa moto asalaka efali ayeba kokodila so c'est Jordan Kusa azalaka pire petit ya Jordan Kusa baba master mais pire petit donc moi abitinda mukala so otali moto ozotinda ata respect yango mpe moto ozosalaka babiloko wana vie na yo te avie na yo aya quartier liboso na yo quartier la te liboso na ye kokodila so moto na quartier la te c'est comme si fallait Congo na Congo ne bata kofie belé kokodila so fallait azaka na bato te fallait asala bato te bato to azaka na bango bato ya kofi kokodila so pire petit ya Jordan Kusa moto ayene quartier la te fallait ayo kuta kokodila so déjà bazali na Jordan Kusa kokodila so bapesa na kambote na kofi déjà et la histoire vraie bon toutes les fois so bato na baba yuma na na ta otanga ba komona bango te po ba na impact te net boye ba sepeli fo tane ba beta maboko po to otanga komona bango betela masolo affaire non beto masolo affaire to komona mais blanda ayaki na conseil fa beta kitambo blana mosaka héritier pe mama mais to moyi ba ko kubula blana baboyi abeta héritier abeti bato babi o eza BG héritier héritier kuta abeti concert héritier abeti concert nde ba ko sarabino donc bakosi bino ka beti te héritier na pe ma concert ye moko ayebi ke héritier watana na pe ma concert héritier beti concert devant staff à Kitambo ba masa na ye wana concert connaissance nde bakosa bino concert ya justification omoni na bandi boye omoni ozobeta concert obeta concert po oyebi ke no avenir na bino yango oyo wana concert te donc ozobeta concert ozosa musique ya kepa na biso nde akomi pa kingani ote ngai biso tozawa oleke pa baduduki binda seleke binda te beta nde ndule bato bayaki wana yana engagé ya caméra bato bayaki na bango te pongana na bandal na yoka ta santé po toyeba ke concert ebeta na Kitambo ya commune Kinshasa bana na Kitambo concert soki ebetami na Kitambo il faut tomona embouteillage ndenge ezalaka kote oyo ndule ebetama yango mo mituka nyonso boye koke esalami te eloko moko te après oyebisaka héritier abeti concert nde bakosaka bino wa mouvement bakuluna pardon mouvement mobimba ko mobenga ngo babeti musée héritier akobetanga kasi donc bino bokomi héritier aza eloko nini d'abord héritier aza eloko te aka lokola bato nyonso ndenge biso tozalaka héritier aliaka lipaka na coin nga mpe naliaka lipaka héritier avivaka na mapata au contraire héritier aza na côté GB nga sikoyo nazofutela place eleki ya héritier na temps normal eza lisolo motu mokili eyebi chambre salon héritier d'abord na lopango afutela piscine ezalaka te akenda kolwa piscine po asokola ndenge moko mpe nga nakenda kolwa piscine mpo nasokola anaka nga nanaka afutela nga nafutelaka soko nga na kobanga moto ya mokili c'est quoi ça naza kotumaka mapango te tokemaka mwandule héritier ye moko ayebika abeti conseil ya justification abeti azose plaindre na nani musicien ozobeta concert o te omoni oyemba bato bayeli koyemba nde obandi kose justifie epa na biso awa ngai na mwana mabele esali nini donc yo lokolo oza mwana mabele osala mama longa te nde mabele sikoyo banda kokumisa yo c'est quoi ça ces histoires ça c'est jouer avec des gens mais héritier na banda koloba ngo héritier amisalaka po akota na carré ya ba F ok mais adversaire na monanaki adversaire de taille ya héritier c'est Blana Mosaka ebata bacheboshi papa maman héritier Watanabe niveau na ye Blana Mosaka yango abangi ande mona ba Fabregas aleki ye yango moni Fabregas apese comme jeune talent ebo Beckham oui Beckham à cause de la sali mouvement na ye liboso héritier na chez te Ibrator na ndenga ndule carrière solo te héritier aleki mais héritier aleki déplique te déplique aleki
na leadership to solo la puisque héritier babanda de ko benga azo benga 21 presse mais koto de afa buka sa benga ka presse na ba déplique adversaire à mon équipe Blana Moussaka point barre siko aboya ke beta pourquoi Blana nga tondi ça ko ke ko tout de gauche à droite té la taille adversaire non valable yewana mais ko héritier là bon héritier aza adversaire na mutu na mutu amona naki adversaire na net ya biso kuna oyo fali en tout cas pardon ngana monika Karine Pandora ngonde ama bebongo za mabe mutu on dirait chantier singlaté comment ça m'a modèle wana na mususu bakay ko bunda le rythme compression aller ça bato biloko elala asala ba soirée aller ça bato biloko elala 6 jours net na budura ndenga aller ça bato biloko na restaurant na ya aller ça ça minute ya legal mu 3 jours basi balali ba mission ba yebi ke faire aleki bango preuve à l'appui tout ça on a fait kin derrière coup tout ça l'ouverture à le faire le 21 biso tout okutana bato na bino net ba héritier ko tatindi bato héritier lokolo tindi bato na Luanda tinda bato ya obetanga na kini comme ça tala nena ko talisa oke waka muluba te o senga pa o héritier muluba kabeya e kabeya ko mama na bango oh mana bango ndende ko na biso ya bintu elingo ba biloko eza papa te héritier aza mungala et bon héritier baza famille moko na Jérémy Yoka poche héritier kumisa ka za muluba aza noko aza mwana kasi na biso héritier mama na bango ya bintu mama na biso ya kananga na yebise bango mais chez ba héritier na yebite ma papa comment héritier za ka bondongo faute la retour à l'authenticité. Cette fois-ci maintenant nous avons appliqué la loi du talion. Donc œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied. Pourquoi héritier a mis bisa to kota ba luba ni esali? Parce que les gens ont perdu leur repère. Au maintenant soit héritier à moluba. Ne pas quoi ça rabino. Alors ba ngoti na TV. Et puis comme ba batatu eza batatu o ba luba. Héritier aza mwana kasi na biso. Il faut que ça la munenge ezaleli. Ba misa mususu bazo miye bate ke kolono ezanine. Il faut ça les recherches. Il n'est pas moluba. Il est juste oncle ya baluba aza mwana kasi na biso. Mama na bangonde ndeko na biso nazo pese ba respect na miki la poto. Mais mwana na yende te. Vous comprenez? Et puis comment ba benga ke tatouana na longola. Nataka pardon muza sengi pamba. Tiens. Abengi héritier ya goga. Ngana ke no sengi héritier pardon. Est-ce que midi c'est héritier? Est-ce que lundi c'est héritier? Ou bien héritier ça sanza ou bien héritier baza ndenge mo na ba Blana Moussaka. Adversaire de taille Blana Moussaka point bas. Et puis yemo wa yebian. Fallait que tika kasi Blana betat. Alinga zo pena fimwa kekele. Tala, c'est là le coup de l'ongwa hier, azo yema ko le héritier. Ah. Kata émission. Et bon yo moni vidéo te. C'est là le mora hier. Azana mouvement. Et là c'est qu'il y a une formation. Mais c'est un envieur, il est en train d'envier le musicien de Truy pour à ça la mouvement. Donc Azana et aucun ce mouvement en pleine recrutation, pas bien en recrutement. Voilà un terme. Héritier azo ça là na ça mouvement azo recruter bato, batele le baye ba danser baye. Pour moi que envier Fabrice ça rose mission nota. Pour mission na yebi oyemba te. Mais yo roza Fabrice pour ya ba Fabrice ba yebi oyemba. Ba sala ba empreinte. Na on mona zo ba misa Fabrice. Mais ba ça rabino te, azape loko te. Le 21 féroza wana fikini. Mais c'est comme si promotion faire on dira le bien au Nathan moi muke de promotion penza. Promotion yo de bukarat. Moi loko. Pour par rapport à game. Ben quand même to banda on déjà to zana fikini. To banda on déjà Gaulois et Gauloises to activer la loi d'Italion. La loi d'Italion est kozala. Muto banga muto ate. Loko le ya za héritier biso sikoyo to zana royaume. Total biloko ba kotika lo ya héritier wana. Biso sikoyo royaume to boyango. Kombo na wera ba kotika héritage toi. Apesa mwinde. C'est quoi ça? Mwinda nelo. Mwinde za la susu. Bato bamusa ila ba torche ba. Téléphone ko te comme na ba chomo mwinda. Apesa biloko akalat. Mwinda pétrole kozwango wapi? Boga musique comme na bitumba na wuti wapi? Bitumba biso tout oyebi ke mouvement wana eza mouvement ba arabe na ba américain. Héritier mouvement na eza ba arabe ba américain. Ba bundara ba kanisaka bato mouvement ba arabe na ba américain. On se comprend. Ya onde nganda zo mituna. Il est musicien ou bien
aza initiateur ya groupe barabe ou bien américain puisque photo yeba puisque vidéo oyo babeti kindingu ça montre déjà c'est héritier qui a envoyé puisque bato wana bazotanga senga héritier pardon basenga héritier pardon par rapport à quoi héritier amanka wera bato est-ce amanka wera senga wera pardon baba ya paka bafingaka te amanka wera asenga wera pardon lelo wera limbisa ite vidéo ezolakisa ke héritier moto atindi bato na babeta kindingu lokola héritier akomi kobetisa bato héritier atokanga na zelo ya obetisa nga comme ça bakabula mboko biteni mutu na mutu akende chez bango so tokoteka ngo pa ba chinois okenzela moko te na yebiso ke ngana oza na tokokende na mama bango héritier okenda nga mungala ti mungala wapi ya bwende adversaire de taille petit fali blanc na musaka omoni lokola bazoluka balobisa na baba bo babiso tolobaka sote na mota na ngana mais héritier en tout cas ngai moko na se charger non concerne les kenga ngai moko otala concerne comme ça na tala puissance au bato mona oza na puissance te wana puissance o to na République démocratique du Congo on se comprend beaucoup c'est ça biso tout on se comprend donc o tamo te pas été on est net ko mi bato bangaka yo ze loko nini Fabrica saleki yo jeune talent ya on moni Fabrica il faut que pese ba respect na ba certains biloko bagolo bosali Paulo Tudilu boyende Paulo Tudilu ngana moniera lokola bato ba chayere ngana moniera bato ba aza commissionnaire ya ba producteur petit wana Paulo wana boyebi ete ana defa ngana gangela ina finga ye bêtise na Rwanda bato de kana TV ko loba ko témoigner o finga yi aventurer pa pamba no zolanda ye mutu asali bar pour retrouver ya bato misala mabe bala liboso na mona mutu na place soki apambe bando bima na mutu me bandele na katikati azolo omona ndenga zate soki apambe men aventurer akeko soma biloko na tombola golo ko zo ti vidéo wana petit soki parole yo d'ailleurs ko tama na kinite chez bango wapi likambo epa na biso yo asa chez bango wapi yo pa bino na bandali toyebi ngai naza omoni Serge compagnie taba voisin na bandalo bota utinganda jika pour ngai vi oui ngai na botama na mboka mais awa vi na nga tout et c'est passé awa Serge compagnie biso tokangami na bango bo ba BG manda bana kitambo so yo so disait yo moi kitambo chez bino wapi moi ba venturier na bana démarrer bino bo comme ça ngana tala sikoyo qui est derrière ce système parce que biso ndeba to kosilisa ngande mutu na kosilisa système oyo yake omoni mutu fo beta yo bete par rapport quoi yo senga o finga vient to nawa papa yo senga pardon c'est ça est-ce que bete ça yo c'est quoi ça tinda ba ne ba finga pe bata kasi ngai sona zo zela yas ngai sona zo double pour moi na wala kiso pena ke makofi bitumba et na mboka baluba le 7 ba conseil beta ba on a relé ta sibu la fufu ya masangu jour na biso na rolelo na matamba ya mai sikoyo pondo mai ko oya nanda kala golo somba biye kende oluka place ni bazoteka biye pona fikini oya na kati ya fikini le 21 concert à le 7 le kende pour concert za ke belé concert à le 7 faire à bête bango au debout déjà au moins temps on beta concert fait à la archive oui il faut qu'il y ait bapena ki ana nyango faire yebi ana nyango ayebi Paulo te likamune bo Paulo na yebi bon faut la payer moi trop mutu aza comme moi Paulo est congolais ça pas bon benge Pauline la fille aza ventre pourquoi pas pamba petit wana petit atanana ana mwa bar na yesi kaze ya masanga ya bakuka wana teka kana na yebi petit wana très bien petit wana ya kobeta biso matolo abeta biso matolo na bar pas Serge tata biso to fandi boy petit pa ola kota boya ka ipana ngate ndeni asenga na oya wana oya osana oteto sala photo akanga photo a publier ngana na photo na longola ngopo ai logo te akrakanga a jembela nga pa kanga ba photo ba ni petit papa mbaza logo te a jembela succès na aze logo te mukinza ba concert tout ebetama na Luanda concert à faire au comparant na concert ni ya Weranson OK Weranson abeta ki adangola wana
parce que eloko ya bongo ezalaka sauté na bahéros oyo epuis bino bana oyo baza bona bokimaki sasawa boboma bato baparent na bino soki batinda bino soki bino mo bokimaki sasa mpona bokoka te boza bafene Kinshasa eza lokola match eza lokola première ligue donc il faut ozala courage pour vivre bino bafene ya bokokaki sasa te bokenda kovanda na Luanda kuna bosala baekiri yake bobanda ko maltraiter bato bokoma bakuluna boye bake bakokanga bino puisque il y a une loi o tokosala babengaka ngo monitoring tokosala yango lokola tsi tokangi elongo on va t'arrêter puisque mboka wana eza pe mboka bakokanga ye ata bana na toyebi tosala recensement tokoyeba chez bino na kini il faut to bana mama na bino tokobete na kini awa puisque mama na bino soki mutu atinda ko kuna okende osala kikuluna en tout cas cette fois-ci opération Dobo. Oyebi Dobo. Dobo. Oyebi François Mutambasa opération Dobo. Tous les coulonaires, tous les bayanké. Bakosi sabino comme ça total na toza la calme. Nene ya pa ibolimbi sena arta sala kindama. Nene ya Zandumba. Oyebi ke nene ya. Ovana bino bomona ka banana. Nene c'est normal. Akumisaka esika o bakola le mingi. Achel. Atekaka babilamba na Dubai atindaka ngwa na bandal bateka moi 3-4 collants yo ka sala tende ko futele ndako mabele banye azane echel chela yaki kota bagolo poil ka bato tobi manaye esimba abota na joueur moko ati ya bando sala kinduma na ba joueur ya mazembe bando la nene ya wana bando la na basa de matir wana moyente jour à finale ya mazembe babeti bale basali na ye babeta ye babiloko tout talaka 12 joueurs bakasusula yeba mwana nene bozo luka place makambo eza elali pa babiso de abutu moyi to santaka susa ngote Babi, c'est comme si les journalistes et les chroniqueurs à Minga Poto. Je salue Prince Bakali, merci pour notre soutien. Toujours à Pervé, les chroniqueurs à Minga Poto, Babi, c'est Pervé Moukongo. Faire azara na journaliste na poto, te faire na journaliste na kin. OK. Babiso ndengi to ala kaboy. Faire na journaliste na poto ta. OK. Bato poto ne bazanga esika ya kokende. Nde balobi ke baya pas faire. Faire na journaliste na poto ta. Faire na journaliste na kin to koka bongo, sila bongo. Journaliste na poto quel journaliste? Ah journaliste yo ya faire ta. Basa ba mamuna ba bakenda poto faire muto atina ba poto ta. Basa mamuna ba za sentiment na ba. Ba journaliste à faire ta. Faire un journaliste na kin biso. Merci Baretani ni na passage dans journal le lobe ba mbote. En tout cas, mutaleki muto ate. Et puis la musique à Congo c'est toyebani adversaire d'état ya mutu na mutu. Dao kaboli bien. Na sali liste, Blana Musaka na héritier watani. Na petit Fali ba misata. Kwa na bango ya mwana. Et bon Fali. Fali déjà ça katana na katana na ko il faut total na repêchage puisque yemo Fali ayebi kaza succès. Tu es na Fabrigas. Fabrigas à l'équipe Fabrigas à l'équipe Fali Musika. Fabrigas sala ba mission Fali sala ba mission. Et bon Ambassi. Ambassi azara muka la papa griffe. Wa ba matière. Oh, Ambassi. Papa griffe tango sala mouvement mutali boso ba recruter Ambassi. Ambassi ko ma répéter papa griffe so papa griffe abimi atie bilamba na singa mbulingilinge beta aya longoli na ba soutien papa ya moi sa papa griffe na ba kaleson Ambassi. Donc abandade et puis papa griffe ayemba te pas fali ayemani. Siko Fabrikas ça ba mission ya sala. Asa babina filé. Ba Beckham. Ba Ibrator. Ozomon do sala batu. So fali na no sali batu te. Différence ezali. Poye moko pe azoko ka komisa la peli susute. Alembi. Kobo e fatigué. Apesi mingi. Kopesa mingi te. Azala pe na makambo te. Ezala juste biso toyebaki je na bango te. Sans côté ko comprendre je na eta bi ta pecho. Bata ko salé. Moi Dimitri c'est la faire ko banda ko fia ko la bino chaque année et puis ndenge za boye. Bon c'est la date. C'est la monta ko cha date. Ato che concert na bibwa. To ko yaka côté antel to che wana total na leki batu. Total la siko makambo te piken total la siko yo po bo chose correction ya blague te ça dit correction ba te ya musuni bo chose correction ya musuni na Luanda tala bo luka bambanga bo za bamba tala ba biso tala mbanga ba sala surgery mbanga ba te BBL boko zwa yango ya vimba tala mbanga eza ba te ba encore ba te ba tout réseau ba te mu pesi Bache ki biolongo. Boko za bambanga frais c'est donc ça dire que manga bio. Boy to yebani na kinyawa. Mbanga ba c'est la promotion.
Tango le bafo yo. Ozosala na mbanga oyo. Okozwa yango bapeti na ngai esi na ye balobi 3 semaines d'absence 3 jours Jésus-Christ est ressuscité. Allez-y comprendre. Le deuxième jour nazat na contrôler terrain tout. Muta olega swati. O ngai bona kanga. Bambote kasi. Na pesi mota tona tutungo ya komanda ko sokinkela. Azo kotala nga en direct à London City. Golo a consommé medley à Papa Hervé. Oui, et tu mis qui ce jour à jour tu mis ça qui déjà Rochelle Zabana, tu mis ça qui Cousteau. En tout cas, bon continuer toujours kotala ngo yango ndezo ça la force, s'abonner na page artiste. Bolanda bato bino bolinga faire ko la ino bolinga bureau à faire. Pour moi baba golo mikie oyo. Nazo ko mona na ba TikTok awa. Undia neti tant ba c'est un artiste. Ba nga TikTok. C'est un artiste. Bozonga mbango mutu na mutu toko yeba c'est que tokotala ki fanatisme na yi à travers artiste. Pour ba série ozo kende po somba faire na CD. Tu étais quand? Tu étais où? Tu étais quand? Tu étais où? To ça ba promotion sans Facebook, to tambola. Donc ba nga TikTok déjà. Et tika soki mois 2 mois total. Boyino boya ko linga faire, boya ko linga ba bureau à faire. Donc, botala artiste, botala babureau à faire. C'est très important. C'est ce que moi je peux dire. Merci beaucoup, Moukantombolo. Merci beaucoup. Mais aspect ça va. Hein? On sentir. Thank you. 1100 mikil. Chapeau qui toque. O lega wapi. Boyi ma madame. So bloga boy na lingo na Facebook. O boya. Ha! Bloga boy. Okomika salut. Ba misa na bino ngako tunatala aspect. Ta aspect. Pardon. Saleka TV, Balobi, chaîne Nabiso, Yassika, 2024, Eloko Sika, Saleka TV de Makam, en direct de Paris, je le confirme, émission Nabiso Yassika, Saleka TV, vous aurez toutes les informations, toutes les actualités, il y a des artistes, il y a des domaines confondus, théâtre, musique, sculpture, décoration. Je vous confirme déjà que moi je me suis abonné. Abonnez-vous massivement, les amis de Floridor. Check. Yes. Ici c'est Horizon Solo, Mélodie à Congo, Misapi Soin. C'est mon livre vraiment beau, programme. Il y a solo. Faut s'abonner massivement à Kosa Leka TV. Ah, bah, pour ça, la réalité dans la kawa, ma solo les cacao. L'information vraiment est vraie, la source. Beaucoup d'environnement qui est mapouya. Il y a un peu de TikTok, il y a très à l'aise. Comprenez? Pour ça, Leka TV. S'abonnez-vous massivement. Dans la Horizon Solo déjà. Et bon, aux années. Il y a